La bas modèle autour la bango awa Charles Lesté papa qui l'a botanga gaé père de l'église de l'éveil je suis parmi ma bons prophètes je suis nakati non attends na soka tanga ye bon exemple moko ko leksa batoté bon côté ya batonini namu kuna pas zate tankenza mbongo tuzo kabola mbongo ya kabila bazo kabola wapi yo prendre ngai nini mukuna bazo ke na kombo ya ba pasteur na église et kabila le donner beaucoup d'argent 7 millions 5 millions tikanga na loba na kufa kala totangi Sony, totangi Zibema Pia, totangi Ngales, totangi Deniles, totangi Mukuna, Sikatenda, totangi Kakenza. Parmi les 18 atangi, il faut que banga nzambi. Moko ya malamu azati. Soto ça bakanda parce que mbalo na bayana ba bombe ya somo. Baza 12 apôtres, 13 ans Mikidjamine. OK, baza 12 apôtres, 13 ans Mikidjamine. Baba tumabe. Mbaloyo, na mbaloyo. OK, nanda kwa Moyeji. Awa na cité yango kitoko koma na nini belle vie ndako na sebwe esika na monaka cave bato babumaka bato na kati tout ba pasteur tozaki ba Sony ba Kakenza sauf sango na monaka ba sango te comprendre to sala ki wana izaki nini mais toi t'es catholique toi t'es musengo Denine salobi loko moka malonga wana te parce que biloko tu alobi awa. Le prophète Denine salobi alobi loko malonga. Ami si biloko makasi bo. Na biloko ngala lobele ki wana banda kale loko alobi ama. Soka alobi ali mbongo bo se. Est-ce que ça qui est na plan pas de détruire catholique. Bazane loko ya ko prendre batoté. Mbala si ngabesa no ba bombe parce que ngai moi mbala si ngabesa no ba bombe. Bato na nyos na ba musulman tozalaki na kati. Toteleme la catholique to panza bango parce que dans la même personnalité juridique. Mbongo ya combien? 3 500 000. Mon simba on a. C'est ma mbongo na Mama Tina. Mama Tina on a. Elle a déni laissé. Oh. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi kolabie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babengana makomi Jésus. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est la princesse de l'Éternel, humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste d'Ipitikoa, devant vous, dans vos maisons. On est ensemble. Il n'y a pas de souci, je ne suis pas seule avec ma consoeur Diane Walembo, à qui je dis bonjour. Bonjour, maman. Est-ce que je peux dire shalom? Shalom, bien sûr. Nous avons tous besoin de shalom. C'est normal. Que la paix de l'Éternel soit avec Amen. vous. Je veux que comme les catholiques disent, hein, Oui. la paix soit aussi avec vous. Amen, amen, amen. C'est ma consoeur. On va présenter cette émission avec elle. Que nous recevons le pasteur, le prophète Ngefa, John Ngefa, la mort de Jésus. C'est comme ça qu'on l'appelle, eux. Manix Kiyenda, communicateur du cash. Waouh, c'est chaud aujourd'hui. Il est déjà là, c'est lui qu'on appelle le prophète John Ngefa, à la mort de Jésus-Christ. Il est déjà sur ce plateau, mais à quelque part, Alain Kiakala derrière la caméra, Yves Bolofa derrière la caméra. Donc, Régis a vraiment. Il y a Mounene, je vis. Il y a Déteremi Boba, c'est ça. Et évangéliste Eric Kambouyi, pourquoi pas celui qu'on appelle, il s'appelle comment Arsène. Voilà, Arsène. Donc, Régis a vraiment Tonda. Mais avant de recevoir l'homme de Dieu, il est déjà là. Ok, on me signale, il est déjà là. Est-ce que Diane, aux imposants, il y a un prophète? En tout cas, à son entrée, on a profité dans la les femmes, la petite mbote, na téléspectateurs, vous allez partout dans le monde, abonné à les Nazariens télévision, abonné à la Suprême. En tout cas, Tolinga Abino Mingi, avec plaisir. Hein? Avec plaisir. Est-ce que le prophète peut faire son entrée? Oui. Tozo yamba prophète, je sais que Papa Guy là-bas, là, il y a là depuis. Il y a surprise, hein. Ngefa, John Ngefa, la mort de Jésus-Christ, n'a pas actualité, ils ont ébélé.
Ebele. Voilà. Waouh, prophète John Gefa. Le saco na yo. Balatison dans le micro, voilà. Donc c'est Arsène de Mutazola qui sa prophète John Gefa micro, voilà. Quand on le voit qui peut-être ça. Voilà. Arsène a besoin de la place, merci beaucoup Arsène, que le Seigneur te bénisse. Prophète John Gefa, le saco. Un ballon la gagnon comme Vous voyez déjà au départ, hein? Ah oui. Est-ce que nyoka ça na miyo? Oui, nyoka zolo na monoko zeska mo soko longole miyo. Asuyo. OK. Siko yondo swananya ndeto tuna komi balonga nyoka miyo te a Te tozo soit faux pasteur, tozo soit pas politicien pas ya mabe, tozo soit bana nzambi ya pelengendu ya poloso parce que maman Tiffany na lobaka comme na la mort de Jésus na kufa kala. Je vais dire la vérité, rien que la vérité. Mais il faut pas kufa pas. C'est quoi attends suka kana la mort de Jésus? La résurrection est à la côté. Bon, ça est là parce que na sa kufa na Yesu na seko pe na Yesu te. Parce que moto a seko na Yesu a na vérité parce que Bible zo bisabiso na Jean 14 verset 6 alobi je suis le chemin et la vie et la vérité. Et le moto na nzambi faza moto ya bosembo. Prophète John Gefa à l'aise. Naza très à l'aise. Vous on a qui tozana 4 chaises hein. Oui. Vous avez mon côté donc ils en a mutu mususu ozala. Problème ezate. O banga te banga. Mama nasa zika kana Yesu na kufa na polo. O lo ba po ezara te. Na koloba vérité. Ozayo mokolo baka. Tango mona bachelo mutu okomi ona boyo batone so boya ko mondima ba onde ngo isalanga pasi. Bon, maman Tiffany. OK. Nazali moko ya mboka oyo. Oya défendre le christianisme avec musulmans 3 ans et demi de sel. Oyo ba koka koko isangaite. Ozomona Zambia époque na tango watindela ka défenseur na y pour défendre. Alors à part sur la banque ba musulman. Et puis je te dis quelque chose. Il faut savoir que les musulmans ba imam na bango ba l'équipe ba pasteur na Bible ko la Bible. Bango ba yeko la Bible makasi mais ba pasteur ba yeko la Coran. Te po yo za sous pasteur peut cater on a battu mon chose à pasteur comment politique tout ça et puis position zo ibanate quoi. Mais là aussi au long il va pasteur au long politicien. Mais c'est ça la Bisayo. Ceux qui ont boy politique, Hollandais yango politique et Hollandais pays. Parce que politique n'est pas quoi maman. Parce que dans notre église, tous on a fidèles, oyo politique ba conduit bazo laisse bazo futa. Alors si les choses ne marchent pas, on va dire les choses qui ne marchent pas. Si les choses marchent, ça marche. Faut dire la vérité. Voilà, prophète, tu regardes la caméra. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose à dire aux téléspectateurs? Et là, on regarde les spectateurs, les alités, tout le barak à vérité, peut bosser. Parce que vérité, quand on a beaucoup. Qu'est-ce que ça va entendre? On appelle si, tout sur des Nazariens botte. Kolo apambola bino mokimba mi kolebe to kabona ki mosala pesa libéré. Parce que na te na ko kimalenza te mosala nde eto le kaibele parce que oyebi formation de motoyo et fungula batomiso. Nous sommes là pour te défendre un christianisme, de te défendre le mboka na biso, nabo solo, nabo vérité, nakobanga nzambi. Alors nakobanga motote ata au moins moto nakobanga siko za Yesu. Soki ayina mandefu na ye nako diminuer, mais soki Yesu te je crois. Ata mandefu za signe ya autorité. Za signe ya autorité, ya sagesse. Nde yango wana toche mandefu aza mandefu na ndefu te tomona Yesu te mina foi aza na mandefu prophète exemple musupe ko fo boya ka po exemple musupe atelo a bandi ko pesa na ba idée po déjà débat bitumba te débat oswana te mais débat ba idée atelo boyo mona ke ba idée ne so koma te andi comme ça comme moi likolo nde yango ese ko ça to pesa ko pesa idée ko ça peut pas si mais avant ça pendant que zo vanda to zonga na régie ba pesa so élément moko pour tout comme ça penzambe a bien chrétien. Exactement. T'as mis pasteur, tous on a na première partie de l'émission, oyo tous on a prophète John Gefa face à l'église, tous on a la régie, papi c'est les mains et pas Alain Kiakala, Yves Bolofa derrière la caméra, bébé mignon Alain Kiakala et Yves Bolofa monsieur Fayoulou et bongo Torozon a potobi ta makamanding zaki, prophète John Gefa au Kovanda. Merci beaucoup maman Kolo Apambolayo. Alléluia. Merci le roi de rois.
likolo lakisa maboko na yo Sakat Sakat on y va Salaboy Salaboy assis sur son trône, Salaboy on y va assis sur son trône, encore afandi na ngwende na ye son trône, Yesu azaya kofanda on y va assis sur son trône, afandi assis sur son trône, fandisa ye nazomona ketika Yesu afandi merci Jésus. Merci prophète John Gefa. Diane avait posé une très belle question par rapport au dire de Denis Lessi, pasteur Denis Lessi, qui était bozo fundana. Parce qu'on a suivi pasteur Denis Lessi, na ba média ebele, ba bimboma l'équipe à Pierrot, grand frère, à l'équipe au salon la politique, à l'équipe Payo ebele, azo dénoncer ba pasteur. Yemoko pe ami tangi na kati. Alors ba ki pe loko moko, il y a pas un vrai pasteur au Congo. C'est mieux que tu es la vidéo, Yemoko la na. Pasteur Denis Lessi. Il veut Wolofa. Mignon bébé, est-ce que combien c'est absolument là on fait John Gefa Landa? Dans les 4 prophètes au Yebi, il y a mort na biso. Oh basai. Oh Yebi benage o sera prophétisé. Ata prophétisé sur yo Denis Lessi ondi. 4 kaka. Charles Lessi. C'est OK na boy longo la famille na yo. Po wana mara po na seko na yo. Te longo la e tika e. 4. Oh, ben là, prophétiser. Sur Yopé, nos aboués. Oui, j'ai confiance, je crois. 4 gars. Ah, il y a difficile. Pasteur, l'émission doit être dimanche, mais répète après moi. Nazandoki. Nazandoki. Nazandoki, tempo. Non, le va vérité. Non, c'est mon 4. C'est difficile. Non, Luca. Nana bato pio ba kombo soki wi te yo ba pia kombo te ngam mongo nazo luka nazo na ko na ko témoigner logo mongo te ngai pe na ko tika tena ndima ka boy bande ko to mona matin midi soir alero ah ya difficile oh limsa c'est méchant quand même non c'est pas méchant na bon numéro te oyo ngai na moni yango te na lobi ka singa na tanga ba kombo soki moni wana ba kombo te wana te ngai mongo nazo zwa te siko yo kozela ngande oh le va prophète c'est méchant oui oh le va prophète oui bon siko yo zo luka ba prophète soko tanga ya ta moi pasteur oboy pe famille pour moi moko na ndimaka ngai personnellement Charles Lessi yo boye siko ngai na potia libanga siko ngana ndima na continue te ko ndima epete mais ngai na ndima epo na to testa yenga na ba Roger Lessi to testa tata wala mais à long to longa été mais les restes est là difficile limisanga vraiment limisanga parce que pas de problème ndangela na 5 bons pasteurs oyo yebi ke tango vanda ka bozo tala bon bon yo zo problème noté yo ndangela na 5 longo la famille période 2 oui période 2 5 pasteur Mugal c'est la mtia ma bête Seigneur oui comme tu m'as oyo zo le Tokei oui ah papa ba mela mutu mbondo te na lero oyo na ko mela mutu mbondo te basta na ipso mukileza ko pepa na posa ko sekate mukileza ko pepa oso tangi moko dona Congo nyonso yo zaka na pasteur moko na lero oyo parce que boy Charles Lessi na longoli donc ceux qui na longoli bato a famille wana o pena o témoin na suki na etikali 4 non okosuka wana fona tanga 4 papa na kotanga nzamba betinga film na koya kotanga na ndimi nzamba beto film bato bala banda ko baloba enfin lelo dimanche bato batala ba TV ba pasteur na bango bazoteya na
nalobi te ki baza mabe mais ngai nakoki kotémoigner mutu soki na preuve na ye ngana bato tangela ba komona bango soki wi yo tie boy te yoka yo cha nakoloba na ngai eloko te tanga na yo mpo nga mo nazozwa te sikoyo yo koexplike ngani soki na mwa libanda nakondima te kana kongo eloko naa nango difficulté naloba parce que bapaster mosusu oyo totémoigna okuta ye babiloko mosusu eyelie donc sikoyo eza difficile basantu nyonso oyo tozali na bango basila sikoyo nakoya kotanga motu tanto aza na makiona tanto aza na kindoki tanto aza na magie tanto aza na bakisi otangelanga te mpo nazozwa te basali baza na bango je répète toujours laisse-moi arriver je l'ai toujours dit ça m'arrive na bakabo et ça là moi plaisir et en comprendre que Vanda Boué, chef de l'État, l'andagé missionnaire, 60 ans d'indépendance, Babengi yo Denis Lessi, pas président de la République à lobby, c'est la liste, il y a 10 pasteurs, au Bobo Yana Bango, Awa. Naozoa papa Kilani. Papa ya Kalawa, papa Kilani, Naozoa. Papa na comme na 90 quelque, papa na za série. Papa na za série, papa Kilani, aza série. Après, Azoluka. Oh, c'est chef de l'État, Azoluka non? Parce que c'est difficile, papa. C'est difficile. Pourquoi Zaraboye? Nazaraboye, papa. Makamo, oyo, il y a moulimo, il y a compliqué. Qu'est-ce que tu reproches au pasteur? Tout ça, sous stabilité. Tout commis mélange trop. Parole avec trop de mélange. Parole, moi, c'est un loqueto, parole. Alors, on a mouton, on dit, puis ça, la bateau, on a l'appel à Bandai. Mais na yeko mona jour moko na vanda ndako bona mona frère moi ayeko komelanga ono passe papa na yeko tubela na biko tubela pa na ngatenga na perspective no tabité na yeka na lo papo na ko misala mabe nini ono omoni mutu songolo ana ngana eto zala ensemble mais siko ayelinga azulinga mbanda mususu manana siko asobeli jeep siko ngai siko na kosala ndeni ni papa na miboma na lobela ye obina sangabi papa ngonane amubai na yo abe mobali nanga yepe passer mobali siko mutu ana zaki pa nanga lokola musantu na comprendre bien homosexualité. Merci de retour sur ce plateau. Diane, la question naie. Prophète John Gefa, Olandi vidéo ana. Ndenge prophète John Gefa alekaki et disons prophète Denis alekaki pa ya ndeko papi Mboma a lobby batunia atanga 5 pasteur à Bermonte. Attends, 5 prophètes, attends qu'un prophète Charles les soit en déconnaï, attends qu'il peut pasteur, oh, il y a prophète, et puis aux prophètes, pas n'importe quel prophète, oh, aux prophètes, na katia, association na ye, bino za ni na mec. RNC, il y a zande nani. Il y a un président. Il y a un président, bino ba bolandi landi na sima, bo sala na pe makambo ebela ye bio. Prophète Denis. Ah ouais, banga na muibi. So azo ibanga, ibanga na muibi. Moi, je n'ai jamais été voleur de ma vie. Qu'est-ce que je peux dire quoi? C'est le caquet du président. Ils allaient. Il y a un président RSC comme Soni Kafuta. Ils allaient à l'église Nyon Sangani. Des PC pour pouvoir représenter Bango. Il y a une confession religieuse. La RSC. La NRC, ils appellent confession religieuse. L'église Sangani, on a personnalité juridique. Même les catholiques, égaux, même les protestants, même les musulmans. Et ça, c'est que biso va passer na bangote. Motona motana vision na ye nenza mbabengeli. OK? Mais ako za na mokonzi, aza mokonzi. Hein? Eza inyo sauté. Soka lobi lelo, ba pasteur bazate mais so donner ça lobi lelo menga na dénonce combien de fois? Maman Tiffany yo moko na kati na chaîne na yo et Nazareth combien de fois na lobby awa ba homme de Dieu vrai bazate et ces deux seulement au sera de reconnaître bangote et ça Charles cité ça que grouper sa gouvernement attends yo kana bisayo c'est deux seulement nani o bazali ko la ba modèle to ko la ndela bango awa Charles cité yo boy Charles mais Charles c'est un grand frère na yo boy et na bina oh qu'est-ce qu'il a fait au Congo? Oui, Sangani. Tozana bon. Papa Kelani Botanga Gaye. Père de l'église de réveil. Kelani Pata, Bazaki Misato. Ezalaki Mosadi Nabala. Ezalaki Verno.
pauvre Vernon pe na Kelani pata Vernon akufi papa Kelani nani Mozart ne akufi totikali na père l'église na lelo asala nyamu te batanga kete ponani ezani papa Kelani oka batanga komona parce que donc ça ba on nzela bana bobungi nzela yami balé lokola exemple na awa ezali papa Baruti oyoki moto okende o mata c'est papa Baruti il faut ba donner son la vérité président oza président ya nini mais nakokota penza parce que otala so ba bombe bimi non mais nazo biso vérité so na beta mais moi je suis parmi les bons prophètes je suis na kati na so katanga yena nya kotanga ngai bozali na loko moko tala Maman Tiffany, bon un exemple moi avec sa bateauté, bon côté bateau nini. Bon un exemple té. Ba comprendre bateau ni. Hein? Ba comprendre le bateau, na lobi ba comprendre le bateau, na ba président ni. J'ai dit la vérité, madame Mozali. Mais ayebi solo azate. Nenga nazo comprendre bien pasteur a solo azate na lobi pasteur a bien solo azate. Oyebi pasteur mwanza. Wana ngiringi. Hein? Pasteur Fiston Basile, vous voyez bien? Hein? Même bâton moi, oui, ce bâton moi, tout en soni. Tikanga na loba. Na kufakala. Tout en soni. Tout en zibema pia. Tout en ngalasi. Tout en deniles. Tout en mukuna. Tout en mosusu nani oyo. Sikatenda. Tout en kakenza. Parmi ba 10 yoan. C'est vrai. Parmi ba 10 yoatangi. Il faut que bang Nzambi moko ya malamu azati. Ça la vérité. La tangité. La tangi na parmi 10. Namu kuna pas azate, tankenza azate. Mbongo tuzo kabola mbongo ya kabila bazo kabola wapi? Yo prendre ngai nini? Mbongo bazo ngana kabila tuzo kabola wapi? Na ibisa yo mbongo kabila pesi bato wana nyoso. Bana Nzambe bazo la ngi ba ko pe vérité. Na so biso vérité mbongo ya mukuna bazo ke na kombo ya ba pasteur na église. Et Kabila leur donnait beaucoup d'argent, 7 millions, 5 millions. Combien de photos on a stade de martyrs. Baza 12 apôtres, 13 hommes qui diamine. Ok? Baza 12 apôtres, 13 hommes qui diamine. Qui diamine n'a pas dit qu'on a mingi, mais pourcentage. Bon, ça c'est pas kanda. Parce que Mbaro n'a pas bombe à somme. So il va se babilo qu'on est pas bombe. Osoka, combien de fois? Bango n'est pas ça l'escroquerie. Bango nyonso ba ça l'escroquerie. Ba 12 apôtres escroquerie na bana na Nzambe. Ok, bah détruire l'église de l'eau. Ce qui m'ont commis les lobos, ce n'est pas les politiciens. Parce que la Bible me dit, et bien Singa n'a joué chapitre 2 verset 17, entre les portiques de l'hôtel, les sacrificateurs, pleurer, Nzambia longola mabewana besakimi. C'est combien de fois bah du monde a Kabila 5 millions de dollars. 3 millions 500 dollars, millions de dollars. Bah au Kabana pas mukuna. Non, ya wanga la ki. Mais combien de fois ça c'est l'escroquerie. Mais est-ce que mbongo wana bana pas ça il a passé. Le président donnait pour le pasteur. Azop ça pour na bangote, na bango abana pour na bangote, ba ko ça écrit na bango. Ce sont les hommes mauvais. Qui a 12 apôtres. 12 apôtres na 13e. Merci. Mais là tout non pour faire John Gefa, pour y pas wanga na monter à l'eau. Ah wanga nyango mais il faut la vérité, ce n'est pas tous les pasteurs. Moyaka mora fingi ba kanyonso. Kimbuta moyaka wana moyaka sirage. Na pêche exemple. Akokana oyi professeur Kalela za moyaka. Est-ce akokana ba yaka tout ba saka bonne banda ba bato. Hein? Mongo mongo fingi ba mongo yonso bandumba babula. Est-ce que mongo yonso ba babula? Il faut dire la vérité, c'est eux, les aïe bango. Et puis bazana moral moko. Mama tika na lo banano bazana moral moko. Bon brouiller que ba pasteur ouais ba nzala nzala wana, o ba soulier tenga mana ba nini, bana na ba wanzambe ngaite. Ngai kuna président Kabila ngai na lobi président de la République. Joseph Kabila liambongo na été. Na liambongo ya Kabila te. Komona na miso. Na monamba lebele o bazo kabola. Ba millions. Na lobi hein. Toke awa epa ya ndako moyeji. Awa baba tumabe. Mbaloyo nako mbaloyo. Mbaloyo nako bimisa baba tumabe. Donc yo kana bisa mama. Je na bisa yo. Attention avec la mort de Jésus, hein. Attention hein. Au monde hein. Toke na ndako moyeji. Awa na cité yango kitoko mona nini? Belle vie. Ndako na sebwe. Est-ce que na monaka cave? Bato babumaka bato na kati.
S'il vous plaît. Yokangana loba. Engagé penga na soloba. Engagé ngai bobanga kana zoba. Na monaki. Tozalaki on a pas le président de la République ya quitté. Tous les conseillers, directeurs à cabinet, ba gouverneur, tout, ba pasteur. Tozalaki ba Soni, ba Kenza, sauf Sango. Na monaka ba Sango te. Comprenez de ça qui wana. Ezaki nini? Hein? Mais toi t'es catholique. Toi t'es Mosengo. Mais mbongo combien bimaki wana quand Kimbuta donné tala catholique catholique azalaki opposant ya Kabila. Hein? La manifestation wana. C'est quoi hein? Parce que catholique azalaki kunate pourquoi? Tant que pression à catholique eleki ba convoquer ba tona nyos na ba musulman tozalaki na kati. Bit nango za réunion sama kidi moi j'étais à l'intérieur. Bit nango za ki bana nzambe yango ba mona ki bazo beta ba catholique ba soda ba kotaki na ba kiti na bango non hein to teleme la catholique to panza bango parce que dans la même personnalité juridique mbongo yotaki pa yana ba passer to ba passer te lelo boko eloko di boko te ya bato boko prendre bato nini. Mais est-ce que passer Ngefa tant yo lobi bongo yo pour yaki ton na lisanga na lobi na lisanga nga na zwaki mbongo te mo panza ba kita ba catholique camarade nga na bene moto na bisi bango yo kana biselo ko mibale camarade bene na rozwa mbongo ozumbongo signeti osimbo Kabila ki maele apesi boye camarade zo bino o signé alors nga na bisi masana camarade bi nga antake moto na nzambe na boyi makila itanga parce que Apocalypse 6 verset 10 elobi tuna bango so bana verset bibi ko nzo pesa nzamba na bango tu bango so mission ba na ngote tuna na biso babeli yamba bango te ba pesa bido nga zo pesa na mutu bango nyoso wana ba bielo kote bakanga kama verset bibi bango tu ba 13 apôtres Kidjami a 12 apôtres mais Kidjami na bango kende mingi te 13e mais azo mona na mingi te ngai na mona Kidjami na te mais pourcentage na ye dernier satangi e bango kende hein siko bi oli akamboate mais siko yo ozoli ya soupe ambo bi oli akamboate oleni olembo na matoko lona no ozomona olembo na matoko lona ipo lo ngali akamboate mais soupe ambo ozolia donc olembo na matoko lo ambo mobimba ozo comprendre ngai combien de mbongo Kimbuta bimisa ki wana po bakabula ba pasteur bazunga bibu ngana zwaki masa nga zwaki ngabi ni ben omone loko tout juste bato bakufa kina ba marche makila oyo ndeko na ngai e ko toucher biso donc bato bomaki bango c'est ça ba pasteur non mais ça comprend wana non baba ndimi ba nini tout ezala ki bango na pouvoir la Kabila il faut dire la vérité na kobanga nzambe na kobanga mutu te donc makila bato ngai bisi master na bele ta kufa yo moko passer ozotia bato bolingo mais bosala baninga catholique mabe mais bon ça mon sengo te mais ba chrétien mabe ça dit quoi na zoate ay ko pesa ngai $5 ana futa transfert ki pe na mbongo te ko mote na ke na mbongo na ngai na ke deuxième fois tolongo yawa président to na hôtel Venise basoni ba yiko se proclamer tout batalemi bango tout na Venise mbongo ya combien 3,500,000 modasimba onani sima mbongo na mama Tina ya Denis Lesi hein modasimba mbongo tango do sisa ki yango ba bengi Soni baza ba escroc babengi ka basoni babengi kaka Kenza bango na bango bayoka ba violon perminé mais kende na kombo ya ba pasteur wana bana leçon moko ya kote ya basali batote et puis c'est la honte boko telema liboso na cher pauvreté ya tête Dieu t'amour rien ce sont les gens qui ont détruit la République démocratique du Congo mais na kote lelo lobby parce que Denis Lesi pas lobby yo binga lelo est-ce que yo binga lelo na yo so ko binga to binga lelo na Denis Alabi lelo nga banda kala na bunda oki basta loba yo binga malamu te yo binga lelo na loba kala Denis Alabi lelo ko mo malonga wana te parce que biloko tu alobi awa pour faire Denis Alabi alobi lo malonga bisi biloko makasi bo na biloko nga lobe le ki wana banda kala lelo ko alobi ama so alobi ali ki mbongo bo se est-ce que bisa ki to na plan pour détruire catholique aloba yango mbongo bali ki yani mbongo bango bali kiani plan nini ezala ki lelo wana oyo bazwaki ba stratégie nini ya kusala ni alors bien ce sont les gens qui ont les sons dans leurs mains bazane loko ya ko prendre batote mbala sima besa no ba bombe parce que ngai moi mbala sima besa no ba bombe tozo nga to ça des invité mais pour faire John Gefa la caméra
Yo bomba bombe prophète Denis a bomba ta bombe mon côté. Et là comme on sika alobité maman Tiffany. S'il vous plaît. Yo kana bisana biso ke Éclairage chapitre 1 verset 18 et lobby na 19 ni. Li kambra sika ezali te. C'est que moi je vais demander na batuwana. Soki bakangi l'église na bango te basa repentance sincère devant Dieu, devant les fidèles. C'est eux qui ont tué la démocratie congolaise avec l'escroquerie et la prophétie na bango. En fait, Ngefa, s'il vous plaît, ta caméra. Attends la caméra. Le discours, il y a prophète Denis Lessi. Au talent du début à la fin, oso reprocher Nini, oso féliciter Sika Nini, o reprocher Nini parce que les autres spécifiques parce que non. Non, il y a ma kiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. La minute on a 4 bena katikata saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Bon, tout ça là boy. Moi il n'a pas bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino mon kyo naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo pour partir à Poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme nango Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, dès qu'il n'a pas yébisi ngai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, poli kambaboye, na monde na ne salamate. Maman, yébisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo baza na peu de ressources comme la boîte de niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na pota ko sungayo, a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. On reprocher netini. Nga nécessairement nako reprocher le comme côté, pe na confesser le comme côté parce que makamba lobi biso so loba ngo kala. Et loko ya sika lobi bien ezate. Oui bien rôle le prophète. Azali Ézéchiel 33 verset 7 sentinelle. Oyebi Amos 3 c'était lobby, Dieu ne fait rien sans toutefois révéler ce qu'il a les serviteurs. Oyebi l'autre prophète, celui qui prend la pensée de Dieu, il transmet au peuple de Dieu un avertisseur. Rôle le prophète Yangoana. Alors biloko ya lobby, nani loko reprocher était, il a pas comme ça était parce que biso ba John Ngefa oyo. Tout le ba ngokana. Et là on a koloba boy. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 4, chaque chose a son temps. Yeba na mbula nangonga nzambe elevaka bato mosusu bon mpe basali kolo basali nini bakoyaka mais soki bozoluka mabe obini bosala eleke ebele po botomwa bokozinda somo parce que somo nazoyebisa ya solo nalobi napesi plus rien nalobi na moto te somo oyo ya somo osoyoka na eloko nazoyebisa bino ete
likamba na tango na yango nzambe abimisaka reine nzambe alobi nzela mama alobi babombeli biso ya prophète nyonso akabe ali natikali kaka ngai moko nzambe bangi babomba ngai nzambe abaki edi vanda kimia nabombi 7000 oyo barefranchi nao devant balite 7000 baza lelo 7000 oni yo tifani na kati ngai John Ngifana na kati mwanza wa mwanza na kati Fiston Basile baza na kati tokotika jamais moto amboulier bateau pour l'église de Nzambe. Il y en a bateau na habité mais moi qui est derrière moi non moto simana été il y en a bimsaki makionati moto simana ba makiona moto bimsaki makiona ami ebie mogo ngana ko derrière yete so tu ne qui est derrière le prophète ngoa fande na ko reprendre qui est derrière toi c'est Dieu avec les archanges et les chérubins habité. Bon, il y a un prophète de l'Église, toi tu m'as déjà invité, il y a un prophète de l'Église dans sa propre. La Bible me dit, Romains 14, verset 4, qui tu es juge mon serviteur. Alors, Nzambe a pekisinga kosala comparaison entre Bassan et Nzambe. Parce que Ecclésiaste chapitre 12, verset 15, nous tous, nous devons comparaître dans le tribunal de Dieu. C'est Dieu seul qui connaît. Réponse de Nasuka. Conseil na Yasuka, voilà déjà dans le côté invité. Conseil au piste à prophète de l'Église, c'est un autre talent. Non, non, conseil au piste, c'est continuer mon salaire. Oh. Le conseil au piste, il y a dénoncé, bah, continuer nango. Parce que bis so dénoncer yango to lobaka mikolo nyonso. Comme la ene ngazo sala bon temps pe mbola mo ko. Mais azale kenge. Concerne le président de Nile Siboye, Mathieu, mais le président de la confession religieuse, il veut dire c'est impoli. Concerne Matthieu 10, verset 16. Je vous envoie les brebis au milieu des loups, soyez prudents comme les serpents. Okay. Il faut ça la prudence parce que l'eau est bimisi il faut nzambe asimana. So quitter ba loup féroce wana. Yo bimisi ngai na nzambe so meki archange no toko liso moko bimi otikali mwela. Mais kana ngai te. Mais na lobi ngai meka zo otikala mwela liso moko te ndekeni. E boso na biate yakate. Merci Diane, comme il vous m'entend, pour faire John Gefa à Pasukaka. Est-ce qu'on peut l'entrée à la Voilà, nous allons faire appel à notre deuxième invité, Manix Yenda, un communicateur à cash. Ok. Et à cash va défendre toujours côté cash. Félix Yaza, on a pour le défendre. Voilà, Manix Yenda, il peut faire son entrée. Shalom, fidèles téléspectateurs de NazaréenTV.com, une chaîne 100% chrétienne qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier en général. Bien-aimés, nous avons entendu vos supplications, vos cris et dorénavant, vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sur le Nazaréen. Le voyage astral se fait le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même fait appel à des démons puissants et géants, mais ils n'ont pas pu. Ceci était un grand rendez-vous à ne pas manquer. Un cadeau surprise que vous offre le Nazaréen. Abonnez-vous très massivement sur le Nazaréen News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur, Elépia Bengoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe, parce qu'il faut expliquer la fois passée par rapport au pantalon. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Akaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs, vous accepter Biso Nabanda Kunabino, car le lingue est aux alliés. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens vraiment bosunga biso bo
s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens au ya Kinshasa ne oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko taba vidéo il y a milai isa vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News ndé ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news au betka les Nazaréens News ndenge ba komya wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc faut s'abonner ou puis moninga s'abonner ou puis de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala certifié bible ngala princesse de l'Éternel bo sala on pona bolinga nzambe. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins émission Tali Oyo attaque au Tali donc toujours sous kakana ba minute ba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table sainte au lundi mission ka au landa oyo attaque oyo lundi ya muke oyo donc cliquez lien oyo za na se wana après titrage kazo elandaka wana donc soko moni titrage na se wana au mona lien alors cliquez le lien wana et remember directement dans les Nazaréens News donc cliquez kaka donc au tali attaque au mona titrage ezawana parce qu'on a si à titrage wana au mona lien final lien wana et remember dans les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner et belé ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? O simba. Biso tozo yemba.